Maman Mélanie likolo na ngwa teki do ezali na esprit de mort bando tambola bilamba wana. Donc soki ezwaki belle vite ngoko zwa coquette tu zwa coquette bateau tu balinga balata bilamba wana biso ba artiste tolinga na te grâce muta ko sa ote so oza na mama ko bosola bien kanga maka na ye mama Mélanie amkia mabe likolo na ngo ataki piège pour zwa ba artiste so esimbi te échouer il va côté quel to bonne basali groupe ya WhatsApp musu pona lisungia pululu pona Pierre Tombali na eza sens te na sens que bazomo on dirait ba do ba kize bato basala ki groupe ya liboso ke basali ba lembo oui. Savoir que vous êtes très nombreux pour suivre votre belle mission. L'appel des stars qui se présente par votre humble présentatrice et grâce à ma l'autre m'appelait la bouche et l'autre qu'elle est la presse congolaise et Kinshasa Kalamu donc précisément na Yolo Nord Toye à Koyambe la bino votre artiste acteur actrice comédienne na Komboya Blandine mafuta makwakala mafuta tina kati autre m'appelé maman BRS ne moka lingaka donc on t'a ça plutôt pas les mbilinga partout azo tozo comprendre to ke pas ba journaliste ye to so nganga ba comédienne ye yona ngena ya mbelelo na tuna ni za ko se passer au juste pour binope bozala bon comprendre plutôt makambo ça ko se passer mais avant d'abord on a présenté bino invité nanga ya lelo otobeta na masolo ya lelo. Là je dis un grand merci à toi le numéro 1 de Beaux-Arts TV, c'est lui qu'on appelle comme ça Papi Kelly. Un grand merci à toi je reste qui long au bras d'or derrière la caméra Wendy papa. Un grand merci à Grace Parker ainsi que à Hilaire Clark Serpent donc analinga bino énormément Viron Tambishkaki c'est Kumu Africa Design, Kumu Africa TV. L'artiste a plusieurs styles. Azana pour la décoration intérieure et extérieure. Azana pour la plafond staff inabeno, ba lumière cachée. Donc, ba œuvre d'art nabino. Mon invité est là déjà. Elle est là sur ces plateaux. Blandi mafuta makwaka lande moko linga donc. Ba kisa mafuta tina kati donc na yende tobeta masolo par rapport babi. Moi, je suis faire épater baninga misus bola la pongite bokanga misute pour na maloba na ye. Voilà, elle est là déjà sur le plateau Blandine Mafuta. Bonjour. Bonjour, grâce. Un mot d'abord na bateau ba la ouais, merci na bateau o ba pesi biso confiance et mingi na ba abonné à chaîne oyo ndenge bozo pesa biso chance ya koleka nyonso donc ba question eza ya grâce ba réponse yanga et loko sepeli singa pona reprocher que fosi satina suka Blandine Mafuta makwakala mina monya bandela le pina Blandine Mafuta tina ma BRS responsable nyonso ngai na ba kombe belé Blandine Mafuta makwakala maman BRS maman responsable maman 65 ans d'âge. Merci beaucoup Blandine Mafuta bon boulot ça boulot eza kitoko boulot eza vraiment kitoko makasi na ngola nzambe to ke nango dernièrement to mona bino boti composer Pierre Tombali ya Dadi Kikambala tala vidéo yango bien est-ce que longnanga eza ikuna yo za kité c'est au confondre ngana tendresse pona suki to nini et longnanga eza li passa ngana za minga za kité ngaza ite pourquoi. Bon, absence d'anglais zaki to yokana ete pongande na sengaki ba laksa biso ba preuve. Kasi ya na biso Gabriel ya nene na mpesi ombote place ozali. Donc ngala sala ka émission na lobi ki aya nene batu ba loba mabe. Pesa biso compte randi ya bambongo ozwaki mais eke pa batunga na fingi ya gabi nga na salbe nga na zongi siboy OK ezaki question parce que bat ba comprendre ngate nga na oza remplir na Saint-Esprit na komo sonde mitema ya batu vérité grâce mo kandi to vanda oloba mutema na yesu grâce oloba boy parce que o nga na lobaki munoko eza ya ngai mais maloba na lobaki eute na mitema bato na sondaki do bavanda ko suspecter ya gabi aliembongo ba ko kolobela en face te parce que ngai na place le belaki na sema mukongo ngana yaki na bi ayaya batu ba loba mabe na kombo na yo pesa biso compte randi ya mbongo ozwaki ya Pierre Tombali et on a lobby malgré va traiter nga songi mais mon sort nango ba outi pe ko poser Pierre Tombali
après wana bakepe na une des trois balier on moni que pas ngana za mal nécessaire donc ngana mal nécessaire so ngate peut-être tam susu na yebite pour mbanda kokoloba te OK ya gabi peut-être anda kozela bato bazo sala Pierre Tombala ngo emsu bando sala manœuvre to yebite pour yepe apesa biso contre andite a yebisa biso pété raison nini banda sala ke a expliquer biso nyonso to wana te omoni. Donc c'est ça. Yenda zaki chargé nango. Bazaki bena ba Pion Dombas, ba ya Nicole Bakata bazaki belé. On comprend mais ngas ko kunande na kende ite. Donc kende ite ka likamba compte rendu. Te na kende ite na makamna ba prière. Ah zaki na ba prière mais na monde bossel déjà gros pour na pour ça là ici ba préparatif il y a Pierre Tombali ya Pululu. Te eza penza bon monde eza bon grâce. So yende ndeti mutuma pesinga responsabilité likambo. Tanga tali ndenga na saleli akolongola pe apesi yo. So alongola pa na ngapona nini? Tanga yoka ba rimer. Oui, tanga yoka ba loba grâce na vie lingo kufa pour na vérité et non pour na lokuta ndeti nga. Sko lokwa na kufa pe lote tina koksa 100 ans na zana bango. Nande na rempli na Saint-Esprit we nazo sondaka mitema na bango oh bazolo bala mitema ngabla ndina oyeba oh na iso fe po mingi bakoti keto pone basali groupe ya WhatsApp msupo na lisungia Pululu pona Pierre Tombali na eza en sens te bakoti keto na makamwa na sens ke bazomono ndire ba do bakize bato basala ki groupe ya liboso ke basali balie mbongo oui quand à toi nde ozolo baboye pour bato ba otala biso ba comprendre ane makamwa ton da ba changer mutu na moni na oya Pululu batie baya Charlie vie de loi batie ba maman kalon batie bosser côté ya Gabi et pesa ki moi loyenge bon to pesa ka chance dans mutu nyonso moi na vie kolinga te zala ka nganga c'est pas bien donc faut to pesa chance dans mutu nyonso total la peine baninga basalela ki tota ba o pesa réussite kozala mabe na biso ba congolais ketonde do liko na mutema mabe ya kitoko te qui to côté moni pour meza na grâce ngalo ba vérité ba oba traiter nga songi ka bango ba oba traiter nga ka ndena comme maman 65 ans d'âge et engagé ka bon mais naza responsable liko na maman ba RS on comprend ce qu'on ndeza wana ya il n'y a pas de fumée sans feu autant matin il n'y a pas de fumée sans feu. On comprend. Donc des awana boutique na baninga OP total nde ba omema makambo. To longola na oketo. Biso ba artiste to lingana te grâce muta ko sa ote. So ozana mama ko bosola bien zakanga maka na ye. Ko ba sa troisième te. Troisième ana ayas ko pa panza bino bo panza na penza. Nzela ndembo mo ba yemba masu tozala ki kota encore nga mama 65 ans d'âge. Tozala ki misato na groupe tokabwana kipona nini ye matongi elekaki biso mbeka yangwana bozaka mibale kaka songi likono ngo songi ndé panza nga tabalobi siko ye mam nanga na beka kota nete na baki mam nanga akota na ete atika ngai nga naza rempli na Saint-Esprit mam nanga na Saint-Esprit yinda obundelanga ya yesiko yokota te yina okota utanga na Saint-Esprit na okotela mutu nyonso ngana zala na defendaka banti valeur elo batba grâce à ta yo na okotelo na defendaka banti valeur oh toi anti valeur blani mafuta oya na o défendre songa bokota te pe na oloba ngo grâce oh alinga mama ni makwakala linganga o azolingete liko na nga pe ko linganga te to koma wana kala mingte mais jour ka ya ko kendo déposer Pierre Tombali wala to mona li passa no tendresse di binga ko boka ba soulier ba veste ya mama Emilio atinda ki koloba ke biloko ba artiste ba ko la tate na ibite reprocher ton eloko grâce na oh asaki bien bon zeno ata yo moko pena grâce eloko ata ba peso yo felo ke pesa papa au PCT oh ba sapata minene bongo 40 numéro 45. Bon là ton ndeni maman mama Mélanie amte mabe liko nango ataki piège pozo ba artiste ce que simbite échoué et ça sens te maman Mélanie oh même Bellevue ça en tout cas Bellevue Kandi très bien au ça qui est bien maman Mélanie ataki piège pour ba artiste comédien donc alinga ki entre Bellevue na coquette on tina carton na bato bola ta biloko na posko a panza pas na posa liwa ya liwa artiste moko oh ngam no yebiso maman Mélanie Saint-Esprit ndezolo bakati na maman ni azana na posa mutu moko akufa maman Mélanie maman ni na lubi maman ni maman Mélanie
Yo sakana maman anima kwa kala. C'est ma maman chérie. Maman anima kwa kala kamata bisou. Wana maman chérie nanga. Maman Mélanie liko na ngwa ataki do eza une esprit de mort bando tambo na bilamba wana. Donc soki ezwaki belle vite. Elingoro zwa coquette. So ezwa coquette bateau tout balinga balata bilamba wana. Eh na ye kutu ba mekate na ya gabi na ya mabe ba mekate. Nga zabongo na bino de fode banti valeur. Miniature yo gabi yo la kisaka nini ko finga ba bilomo ya bongo. Batu musu ba sala mamba comprendre te. Est-ce que place baza na TV ce que bible non to comprendre te aza côté nini. Yo po comprendre. On moni que na sonde mutema. Na bimi su eza akacha mutema na yo. Eh, nga na o défendre banti valeur. Botika baninga o bazui chance ya komema biso nanu. Ba o baza ba dimi ya groupe ya pululu, ya Pierre Tombal ya pululu. Botika biso. Mais photo tango na mutuke, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ce qu'on dit zawana, mama atanga ba ti place mon a chargé ya kotiza ya ko kongola mbon. Non que na récolter ba mbon. Mais ebango, non zotama 1000 francs sur ma maille. Attends-moi canadienne. Non, je m'en bon, il y a foot à transport, il y a mata moto pour me coller moto ma casse. Non, mata moto. Eh, tout n'a ni grâce. Na foot l'école à cher. Na foot la bana ba classe à cher. Que tu es là, tu 1500 et là, tu mais ce qu'on a foot à classe à cher. Donc on préféré le kumu bana batanga nga moto. Valeur na nga bana batanga nga moto. Voilà, c'est une mère. Oui, nga pena moto makasi. Moto makasi pendanga. Moni ba transport ba bis ya l'état te na matango. Transport public na mataka. Moto na mataka. So pe na mbo mukula taxi na mata. Mon ko na ngose ce qu'on a place olala. Liko nango yo kantanga na fazer. Tezela liko nango na place olala ya kitoko. Mbeto ya kitoko na gombe. Grâce yo na muna banda ko nga futela terre. Bato tu ba ta minoko papa o abeta minoko kwa tchaku abenga pichu. Ba mona ndaku nanga bando ya ndaku nanga. Monolo bana na Vivette Mayamba. Vivette ndeti Vivette Mayamba na eloko ni. Mona mo soza ba terrasse na nzoto. So mona mo si ba te. Mninga na ti kone kata bwe. Siko yeba ndute kata ebo. Vivette Mayamba. Comportement na tendresse. Est-ce que Siko wana ngo bani celui qui se ressemble Tony. Se ressemble, ça c'est vrai. Et pas là yo la tendresse. Beaucoup moko kala ko. Le quoi ya finga ki waza ba terrasse te yo bina la télé. Te tala wana zo so vérité. Tomoni bato ba mona Vivette boy. Ponga na mona Vivette une fois na vie. Soka banga nzamba za sincère à loba. Na mona une fois to zana ba Rolex. To kita pa vana peme na maya kalamu. Na makala boy. Bebe kalamu peme na maya kalamu. Quand maya kalamu boy terrasse na maya kalamu yonge vanda na nzoto vanda peme na bangungi to za terrasse e koteleke na ndako. Holanda. Na mona une fois na ndako kute salité ma casse Vivette maya. Alata liputa mabele ti awa ekite awa do ya zana facilité so ate mwana mkongo azu libela bwa ki boy wa mwana zomela o mena iso vérité tika boy ko azana facilité na po mabele nza papier vana pena bo so bwa ki boy wana mwana omela Vivette Mayamba yinde toilette publique oye bien ote aza toilette publique ndenga zawana Vivette Mayamba njoto salité mwasa kala abanda produit na tango ezaka mbi ye alongo na mbi aena savon ni babenga savon noir yende ngazana kolongo na savon no aena jaribu so na bosanité kolongo na jaribu comme tokisa movat obando tokisa ya tokisa rupula choko siko eloko etikali atoxanine babenga bicarbonate azwa bicarbonate sa tokisa makasi bicarbonate papa kola na choko yenda zana njoto ne kata na ndo tanga mama 65 ans Montréal bomona mama 65 ans tene maboko na ngeza elemba te na lingwele ate yiki yopo ko matin na mama 65 ans d'âge boni bo eko grâce Montréal zwa na monio alukamba problème zwa liboko Montréal moni loboko na ngele mbate yana misune lemba te nazana nduta te Vivette Mayamba nzoto ekata banduta ba terrasse nyonso ya 24 communes yana nzoto Vivette Mayamba na tuna nanu problème nini za entre yo na Vivette na yebiete mwana mo eloko na salité mo sakala na yebiete ndeti mobali na malonga Vivette Mayamba ko linga ngana landa na po akulala la aza salité adiembelinga ka pamba Adiembelinga ka pamba salité na mona une fois na vie.
Fivette na sepela pe na été pas ndo dégager solo atanga mai na senae o mina so vete Fivette atanga mai na senae na mona na liputa te pola na mai ake sokola zone 2 heures du temps ko se maquiller alati kola e pa vana kanzaki apete lokwa na sokola ete mai etangi avandi mai etanga nzoto mobimba solo ko pola yinda ye poli e bien fona pilipili obomi mwinda sans pilipili sans mungo kokate na esa bino vérité aza toilette publique ko taka toilette publique ba futa en combien 200 francs na kosi toilette publique pokota ba futa en combien te ba futa toilette publique combien 200 bon ngape na koto muna ba fichaka oh oui ba comment ba toilette publique 200 francs ata ko suba pa maponga sina kota na suba mais bon ce que attends 5 ça pas même 1 euro do yaza bongo apo toilette publique ekipata te za salité o baka te na se soulager kaka yaza bongo salita mwasi taka mtabota kuluna oya loba na nga na mama responsable nga ekomisi makabana na kati te oh te non la que nga na niveau ezate kariana nga na vandika bona mona eloko salite Fivette Mayamba adiembeli nga ofinga nga avant finga nga liko no ngofo luko se renseigner ofinga nani boluka te bosala tricherie mo bozo finga ozwi banduta na ozwi mabeno lati mutu te nga na mwasa kalate na mama 65 ans d'âge keba na responsable liko na mama ba RS mais ba ça ce que erreur ya lingwele non après ça te nga na 65 ans nana 65 ans d'âge. Merci beaucoup. Nabino batu bozo landanga na évité à ça très fâché mais comme on a malika sali émission anani azandeni ça mwindo aboyacho zela alobi ke nitingasko na tsa choko te na pakola mafuta po tenengeza propre anani nani avana na commune commune na vandaka na yebise na ebiete adiembela ngate pardon na boyinanga non yepa ka mabete te kasi na bia tanga po ngapi na ebiete na ebiete makasi na ebiete en tout cas na tepe na te majuscule na ebiete na ebiete ndi mafuta makambo luka oh mais na ebiete te majuscule pe na ebiete mais lo bibino no surtout beaucoup na pepa coquette mais to ke ça musalati na ebiete est-ce que muto yo ebiete to ko approcher na yebi ote na ko approcher ndenge nini eloko ye kam sanga pas Fivette Mayamba na mono une fois na vie faut ka soni une fois ba okendaka visite na kenda visite pa na été ba roles ba kendaka pa na ye ngana na ke ça l'émission période ya makambu ya fâché na saluer pas fâché kalomba passant to kende oh babi na te to le kato tala moi mo mi benga ko na danseuse yo za danseuse na zeno clip ni oyo sala Pongale oso batuninga blandi mafuta artiste comédien oui. Pesa biso ba pièce yo sala na otangelo lu pora mamango ya blandi mafuta. Ndeta bokoko ya ngai. Blandi la guerrière la ngai. Ben internet ne makamu ya ngai. Ba fille ya moto ya ngai. Soko tuni ba fille menino koma na compte ya mode. Ba seka ki bakulu. Dono otangelo eza tel mebele. Siko yo to ba tuno liko nango Fivette Mayamba yebisa biso clip ni oyo binezate. Ero bibisa le ko makasi. Ero mamumulu ba le ko makasi po biso to yebi to mona mamumulu ba ko bina ndenga ningsa loketo. Taka muluba. Mona muluba loketo pete. Ndenga zana eloko te. Petit nanga Vanessa na éléphant de la presse a beta e kao bo pananga na ko écraser. Merci beaucoup, chers mes internautes, comprenez bien, c'est Blandine Mafuta, Sora Silika, Ayaka Mabe. Donc, tous ceux qui mouké na makambu ya groupe ya Pululu. Te avant to ke kuna na sisa kanda. Fivette Mayamba lala na ndaku mutuna, gamonda zana, mutuna ndaku makolibanda. Oyi ke namuni oza tricage. Tikanga na sisa na se défoulé. Oh boni boeko. Fivette Mayamba alala na ndaku mutuna kat makolikolo, ndaku 1 mètre. Azana mbebo follow bisango yo sala émission na sombele dentifrice na sombele na Pepsodent na l'accent ba brosaka Fivette Mayamba minu jaune lolé moné 1 atabiso 1 lolé moné ba couche munoko le bimsa ba perte blanche na ngambwa so na kosi boke itale na tongo ma sebe bimaka ba perte blanche ndongo zana Fivette Mayamba ngana yo mini jeep mukoni oyambanga susu ngana yo mini jeep falo yebisa ngo zo ya oui mini jeep soit ngana yo osange mission na plage
olinga So bengi. ngana Fivette Mayamba ngana yo to sala émission na plage na mayo ponga bana nga bayebi na artiste na lata nyonso artiste na complexe te ngana yo to lata mini so to lata ba mayo to taso muta okima nan Fivette Mayamba njoto lemba yo salite solo munoko mai ma perte blanche yo boni avant bandolo balanga Perte blanche. ah Échanger sika. échanger ezai na munoko ba pembe bimaka ezani perte blanche evanda ke na suka ya perte blanche Fivette Mayamba yo te mwa so nzambe na Yesu abota mwana ya avanda na samai mwana avanda makala bandiko makala na fingi binote alinga avanda mwana place mote parce que mwana akuluna netinga ero nga mwana boti mwana nga natika mwana nga za kuluna seki na oye mama no sala te ke banonga na niveau na ote pe likono oko meko senga nga pardon te ko benga to senga pardon ngana okaka boy amekate Passez un pardon, to senga na mai na plage. Ala ta mininga pe na ti mini to na piscine. So to sali on ta benga ta senga pardon te. Merci beaucoup. Ayoki déjà hôtel émission. Ayoki te. Moi si njoto batanga nzam. Pourquoi ils chaîne na ngati uzela. Njoto ba terrasser tous les 24 terrassés. Et na njoto ya Fivette Mayamba. Terasa kalamu ena njoto nae terasa ngiringinga ena njoto ni terasa bandele ena njoto nae tous les 24 ce njoto ne ndenge nini allez-y comprendre bon mamwinda miso etiko yo kasoni aïe aïe Nzambe na ngai Blandine mafuta ozo se préparer pour na kokini ko poser Pierre tomba la pour nous quand yo so tembo Keno tuno sote po yali kama mbongo kuna to pesa ba mbongo ba osenga mbongo $20 mata likolo ah kota na gupo mona ba dimba zana batu bazo ba mbongo ti te oza posa na tanga kombo muto azo mbongo eza mafa na makalunga tindela bango pa ezani Tigo Cash Orange Money na M-Pesa tindela bango mbongo tata ay nganzabe oso de chaîne na na ebite vous a ko assurer biso ke na tour a pulu makambo za bien pour moi ndondo pa ute ko kufa ya dadi pa ute ko kufa question na ba interview ya batu donc ya obo ba tendance ba uto kende ya dadi ezalaki mais un peu échappé na ba comédien mususu ya dadi ba so se préparer ki ba sala ki on ya pululu e banda e ya malembe ti ba salela ye ti ba ko salela pe mama nani Solange. Ma Solange Mundondo, tu conseilles la paix Munderie, balanda na. Et maintenant tout le monde mbala moko bozu idée à créer groupe. Bokaboni en deux parties ou quoi. Wana zui idée à créer groupe. Na monika mbala moko. Na mais c'est là no grâce na yebisa yo. Tomba peso responsabilité. Peut-être batumsu bazaki ba monika yo sali bien té. Non, il n'a pas de fumée sans feu. Ce que tu as fait un bateau, on y bateau bandolo bana sima. Oyebi nino bando mema te ponga na sonde mite ma grâce. On a ni bon mais maman pas président. On na bateau mususu non. To tia président Masumu en dehors ya makambo. Non. Moni groupe liboso est-ce que moni président Masumu te. Groupe mbale pe na kat président Masumu azate. Ya ka biso ne tozu initiative yana rosani ni to lukela bande ko na biso esika malamu ya ovanda. O comprendre. Ce que pona ngana omona mabete ke premier tour ezaki ndeko o nde bazai badimi bango nde bazai na organisation deuxième tour tout tike pe bandeko musu basa l'organisation siko totala to comparer ponga na zana no yaka ko popolati no yo lobaka vérité bonga na bomba vérité pona ndo sonde ka mtema bato mais likono on ba pata deuxième groupe atoma mai ba omela ata transport ba olongola donc on a balobate la place des fêtes oh mais tout ça na ce qu'on a premier groupe nde na za kité mais na deuxième groupe na za donc bon on appelle dimanche so oza na groupe non tokotika kande to dina po balobe to zaka na groupe wana donc to sangsaka mbongo une fois pour toutes to sali ya pululu to sali ya Solange to sali pe à présent Mundweri ouais voilà merci beaucoup to komi okoma na suka émission na biso na fingite ongo finga shuni anzame angaya ngana blandi mafuta makwakala makasi omoni nga esa batnos bolandanga walinga ani makwakala alinginga mais walinga nete nga pe ko linga nonga te nana nga posa na forcer bolingo pa batute walinga ani makwakala alinginga walinga kete nga pe ko linga ngai te kande na lobby oh mais c'est normal à solana ye mabete kasi nga pe na luka bat ba solana mama na ngati.
yonga pe na luka bat basola na ye asola na ni makwa kalati unde boko misko mapasa siko fona na ya sola na ete tendresse makwa kalo e bate na éviter ta grâce moningelo na loba muto toi responsable loko ngate pe mena ngazala sute oh toi za irresponsable so pour ça pe mena ngase ke na ofino pe na 12 na choka vie oui tandeti litutu oyo nzambe yo biki litutu oyo minu jaune ngandima nzambe na batonga na bokola vraiment eloko nzembo bayemba mabele tala lola yoka mwana na boti atomboke esko nga mutu na bokola abando na ndaku na nga 5 heures litutu litumfi oyo Fivette na tanga komene Fivette mayamba ti Puna ba yena bena otanga komena ba ote na opese makambu te sko yo mo ke luka litutu oya na leki na ya bota mongol mama na mongol mbebo zeba munokone zeba bolo bakata esinga te batika esinga lolemo siko te luka yo moko ndenga zana soko alo asalo kwa muta soko alo ba masoetanga moni soza pemene soza coronavirus ozwango amunone saka kwa lika kwa benga pichu avant na ndako à $80 peinture nango humidité elongo la peinture mitli tutu awa ana mwana abota mwana soko otalo en face boy o kanta lokwa otalo mapata o kwa otalo en face menzoka motala mondet na sali boy comment zela na bango pe ba chrétien kingati zela na ebiso mone na teboy o melo kwa ta likolote nzoka na otalo en face. Donc avant olobananga lukana nous soin ya mwana na yo likona ngo obota mwana moko ya mwasi ana Brazzaville na wenza basoso na Brazzaville osa kindumba kichel donc ngana yo kariana ngana responsable na lesa yo ozaka mobala pire petite nanga anova na ndaku nanga chozo ya ndaku nanga 5 heures oki mapala bino po ndola loko bambinzo bokangama do moi aussi ça pongi pas bino zaite naza kunete bande kite ngana yebiso maninga naza na pelisa moto te sko ngana ya ka place mutapesi moto na boke essence epela lisusu aoya pa na nga 5 heures aya aussi ça pongi pa na ngai ko sokola no na pasi obrosa na pasi ero na ozu pe matin oyebi ero kamoko na comité on a balukela ko kiso pompe na munoko na comité tamo mbalo no ya salité mbebo jaune minu jaune mbebo tonda ba couche o sokola raté salité bampoti ana misu litunfi oyebi ete yo peso okoma te litunfi lituto oyebi ete litunfi hein ya salité mobala salité puis petit nanga alingaka façonner ye mais ako okoma te litunfi ngaye grâce okoma te litunfi ana mbuma ya salité moi mbala wa mibeta atolo kenga na fula bato ye muka mifulata na mpoka makasi babende manaka ngazana anelo te anelo pe kebano na kombo nanga ponga mtafulanga eza modelo yo ata micro ata jour mot ko simsanga te salité mobala sokola te si leki na yo ba o sacrifier leki no asuka likola ya nzala obalisa leki no papa koko donc koko balisa leki na yo so likola na fa ba so même nota lopango lote ka ndoko ba futela kena limete o sacrifier leki no bota na papa mukolo pona nzala papa mna tika mno na balaba lopango te litunfi a sacrifier leki na suka boye na mobala koko makasi likola nzala sko likona ngo fe baso me abnota mabeleta lopango lote papa mnatika mno na balabala oli mo santo kimezo ko na ebite ko lo bani na bato batalio ba retenir ni mikolo bazo comprendre te niska babo ya bana ba matala ka bemission na yo pour bazo tinda bana bango batala ngapo bazonga giga bazo a sens ya reconnaissance omoni mutu so asali o mabe malamu pardon moi sens sa reconnaissance on est sala bien sko bato to sala malamu bazong sila biso ka mabe kaka ko poinade biso na mukongo okeza bien te to muninga sali o malamu ata o sango chantage pa bateme dis-moi ata merci ya pamba et ça la bien so tant yo malamu ta sali o sala ngo sens inverse nzamba obeta yo moni famille na bino nyonso litunfi mikolo pisom 109 boko zika
wana priya bato accident kibango. Merci beaucoup. Puis sommes 9 parosika. Mafuta to comme na suka émission na biso to tambola sima yangonga. Na invité bato ba olinga ba contacter pour na contribution ya makambo ya Pierre Tombala Pululu to pour na konga na mutu temba contacter ngandeni. Ba contacter ya mayo. Bato tout ba linga yo. Bon ba contacter ngai na otinda bon pa ya mayo. Mais yebisa bon na bato boy vidéo bima na ba audio. Bon tu bo contacter nga na otinda pa ya mayo. Numéro de contact nangeza plus 243 89 55 47 754. Mais za mutu mo na pesa devoir. Chada mbombo e pa na otanga kombo na ye. Siko ye ale kaka na TV. Moi soka za mwasi mabele mi bende kana za ale kana TV apesa biso réseau longola na académie. Pe na matadi ya sala nini. Wana nga pa na ti point bar. Bango ba diembela na ngai tala grâce na ngai moni problème ezali ko nango depuis quand maman nya loba ke blandi mafuta comme makwakala ba tu nyonso ba comme benemi na ngana comprendre na place ba approcher nga ba tu na blandi na ta boye non so na bomba ba famille na nga ngasko na sema kula mama po ni mama depo annoncer loko boye baza ba jaloux na ba jalouse grâce ba tu combien balata komba Karine Mokonzi ba tu combien balata komba Karine ba mi benga ba Mokonzi est-ce que ba tsa ba mal à l'aise té siko pourquoi na tout na nga na komi na nga blandi mafuta makwakala ba ko motanga mal à l'aise ya problème nini chada mbombo yo na lobaki o lo bebele be na obeto kara moninga na linga ton na ye ton na tie makolo na tie do yo siko avanga na ya na tie makolo na bimisa o eza na mutema ne na sondaki mutema na o nyonso yo sala yo siko leka na yo sabato longo académie pona nini pe na matado sala kanini pe mobile na yo akitaka lemba asilikela ka raison ezala kanini wana ngasiko na ya na oluba. Merci beaucoup, message est comme Yayoki. Numéro de téléphone aussi, c'est déjà Mikolo besoin d'activité. Activité zanango, activité za sauf que ngai na minute na esa na papa na zana on a parlé, on a mise en disponibilité, na ça na mam après na ozonga en tout cas groupe kitoko académie de star ya modo to tokani ba répéter na bango do kitoko. Na ebité za ande komoko ana posa message. Ah, on peut Kishasa après sa message moi muke pour na double Rolex. Oyoka pe que double Rolex abele liboma. Nde bat ba ndako ba double Rolex abele liboma. Ezaki ya solo kasi yenda zalana non yenda zalana eti. Ah on peut sa message si c'est vrai double Rolex abele liboma. Kishasa. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Merci de vous inviter à une émission Nabino. Si vous avez une émission, il est poussé à Yawa parce qu'il y a eu qui trop pour un double Rolex. Azam moi na batu. Akuflagi maman n'a été le loyo. Azam passe na moté ma choc maman na. Yango isala ke mo ba père. Pour Rolex, il y a maman nemi ko papa ne. Papa ne pas vivant. Papa na zali ko ne vieux Escobar, Pablo Escobar. Ba yemba yemela ba musicien. Même héritier pas bois ka ina album na Pablo Escobar, azana bandal. Pe matangi avec mais na surprise semaine passée. Mais il y a somme salinga somme na mawa. Liwa ya Rolex ba ki ba kundi avant. Rolex mona bata. Mais nga to zala na ye ya mo le tinga na ya pona biki wana c'est un ami akoma kwa ndeko nanga. Rolex akoma kwa un frère. Même maman botinga ça c'est place na kinte mais yebi Rolex. Na présenter Rolex ta ya voyage mo. Mais na c'est pour nous comme Rolex c'est ça na passe. Donc Rolex de women to c'est ba 10 ans 11e année. Après ça c'est mon cousin. Pour te message to menga ala ba défaut na ba qualité na. Azam mutaza parfaité, azam nzamba sali. Mais affection n'est pas maman na manjusi. Donc yango nem beta ki. Tala ka bebisa no sa boka manjusi na mwana TJ. Aboka papa na été. Alaba man pour affection mais pas maman. Maman mta sala e pena ki ya koma Rolex. Siko kasi depuis ma Rolex pour l'instant dans une information motu na ngini tina bandal et pas papa na vérifier. Na toza ki souté. Na moment wa zeba na moment zeba matanga toza ki souté to bunga na kimela matanga na zalaka. Tozaka na yi. Ah merci beaucoup mais na yonga bako nyonso bato baleza de faux archi faux batika ba information ya lokuta on laisse ça vivant mais ça caché quelque part ah bon mais il dans le silence ah ça mamna pour prendre mamna mais je au monde yi bon monde wa vous a si bon monde extraterrestre on doit faire la muka seku merci beaucoup
ba comprendre que ole sazali ba yoka biyoka yoka Kito. Merci beaucoup Kinshasa to comme na suka émission la biso Blandine Mafuta déjà à lobby par rapport à Bartevito boza na meyo mikolo te mikolo nga na non na kuma en tout cas groupe ya kitoko groupe académie de ça de modo to kan ba répétition ezo continuer quand ezalaka. OK, merci beaucoup to sepeli pour répondre à une invitation na biso malgré to ebisa que avant mais aujourd'hui quand même idée à quoi accepter directement. OK, merci beaucoup. Merci na ba abonné en tout cas bo inanga timbo supporter nga ka vérité. Nga bomoni ke na kiti na doso na komi rempli. Oyibika molimo mo santu. Bato ba samena église ya bima, l'église en Pevalo ba mona somo tazu molimo nda tuntuka. So nga na tuntuka te voilà. Alo baba vérité. Dona minto bo supporter nga Blandi Mafuta makwakala. Do alingi makwakala lingi ngai. To ke na onka bon. Merci beaucoup. OK, merci grâce. Voilà. Et c'était bien Blandine Mafuta.